boyebaka ke ngai si babenganga na miatemu na papa FMI po soki na kokokota na koma na bana membre boyebaka yango nakanisa boyebi nano te boyebaka yango Mère Fashion de Nantes abenga ngai tango yaya ya Karine Mokonzi akufaki alobi ke la choupette alobi ke on sert ba tempo esalaka bato awa ate beti 10 ans nayebi so solution longe monani juste no vite eza produit oyo ezolongola batampo bana Congo nyonso bayebi juste no vite Dina Koudivwa maman ne la joki Daniel. Nayebi saki Dina totongena junior okosha kabananga siko sexanga ilindo nene omboni ngala yakala bapona betela oli solo nayebi Claude Shepa ya boyebaka ke ngai si babenganga na miatemu na papa FMI po soki na kokokota na koma na bana membre boyebaka yango nakanisa boyebi nano te boyebaka yango Mère Fashion de Nantes abenga ngai tango yaya ya Karine Mokonzi akufaki alobi ke la choupette alobi ke na benga ye babenga ngai pote na tia cotisation bato to bazo tia cotisation pa ya Mère Fashion de Nantes po bapesa Karine Mokonzi boyebaka yango boyebi te alors boya to solola bomba malamu nasakola nakosakola te me nazosala nde émission bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote bajeune garçon na bajeune fille bote bana mike na babebe bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, liboso na banda koloba na bino, ezali malamu Karine Mokonzi ndenga azalaka wana fo azala pe ye moko na compte bancaire oyo ya ye ezali ya ye. Akoki ko gerango ye moko to akoko pesa mutu mususu a gérer. Mais fo azala na compte bancaire ya ye moko. Pona kosala compte bancaire ya yemoko ezali kosenga teke fo azala kaka na document soki ya ndenge nini mais soki avandaka na mboka wana aza toujours na droit na facilité ya kosala compte na kanisa bolanda malamu ndeko Elizer aya voyage na poto basalela ye compte na bakombata esalamaki na facilité. Alors nakende sikoyo na maloba na solola. Un jour tango na banda kosala bémission miatemo babenganga bazala na conférence na papa FMI to solola mwa makambo ebele sima balobi nanga soki na kokokota na bana ya membre nga nalobaki ok mesikoyo na kotala nanu fona réfléchir na tala ndenge na kokota. Alors pourquoi ti sikoyo na kotite parce que nazalaki toujours ko raisonner kotala pongai na vie normale déjà na sala makambo na vie tina komi na 54 oyo vraiment na ba groupe te na sala makambo ebele solitaire donc ngamoko na sala makambo ebele ngamoko soki nazana batu ezali pona uniquement likambo wana tokosala na bango soki pe sili na changer batu to na changer milliers en bref naza mutu ya ba milliers ebele siko na monaki soki na koti na bana membre na kokangama deja na milliers moko bien sûr naza na ba milliers ebele mais na kozala na batu moko tamulai tokozala na bango sikoyo kozala tamulai na batu moko eza mabete mais naza kotala ba problème ezangaka te mais bando ya ndenge nini yango nalobaki nazela mwa moke pe kozela mwa moke nazelaki nga moko nazoyoka ndenge makambo ekendeke mpo na bana membre biloko bavivraka na biloko oyo eza koleka na makambo mosusu oyo kaka bino boyebi en tout cas makambo nyonso nalandaka epekisinga kaka te kokoma mwana membre mais toujours etienga na réserve mpo na mode ya vie oyo nga na mena ti lelo nakomi na 54 kala te 55 ans. Alors sikoyo
oyo etangi matanga wana ekipaka te soki moto alobi cotisation opesi mbala moko basalaka mpe bongo te eloko sikoyo mpe nasalaki na Mère Fashion de Nantes ntango babengaki nga Mère Fashion nalobi na nga nalobi d'accord pesanga deja natindelo mbongo sikoyo kombo na nini yalobi na nga non nakopesa yo soki na playpad soki nini alors nga nalobi oui nazalaka nango parce que nasalaki yango tango Karine Mokonzi asalaki site ya liboso azalaki pa ya Miriam Mokonzi asalaki site azako pesa publicité azako sala pib ya ndeko moko ya mobali avandaka na Bruxelles entre Anvers na Bruxelles atindaka mbongo na Afrique sikoyo ndeko wana abenga ngai tosolola nanga ayebisanga soki nalingi kotinda mbongo to nalingi kopesa mbongo na Afrique ou bien na Karine nakoki kotinda pa na ye alors ndeko wana ye mutu apesaki ngai idée ya kosala paypad wana yango nasalaki yango mpe namekaki kokommunike na ye ekendaki kitoko alors à partir ya wana nazalaki nango deja bon Mère Fashion apesi ngai ya ye nameki kosala mpo natinda esimbi vraiment te alors nayebisi Mère Fashion epesi mobulu luka opesanga kombo ou bien nini oyo compte na yo pesa natinda na Western Union to ndenge nini Mère Fashion alobi zela nakopesa r moko alors sikoyo apesaki te tokontinue so sokosolola nga nayebisi Mère Fashion bon de toutes les façons alobaki na nga okoki mpe kopesa pa na ye moko Karine Mokonzi nga nalobi eza sikoyo ide mpe ya bien soki pa na yo na playpad nezopesa mobulu alors nakopesa na Karine Mokonzi ye moko mais sikoyo pourquoi napesaki te etant que mbongo ya matanga bapesaka rapide pourquoi nasalaki yango te soki nasalaki yango te en tout cas eloko liboso nazalaki prête déjà ya kosala mais Western Union nakendeke pamba te sikoyo nde nakoma kotinda mbongo direct à partir ya ndako na ordinateur to na telefone mais tango wana nazala kokende na Western Union alors nalobaki bon nakokende après 2 jours soki naleki kotango na koti mbala moko na tie bon nazala kokanisa sikoyo nabenga Karine Mokonzi nazwa kombo to nakanisa nini mais naye kotala nalobi te natikaki te po naboyi kopesa natikaki te po Western Union za musika mais natikaki parce que nayebi ke bato ebele bazotinda mbongo même natindi te ekokoma mais ezalaki mpe nécessaire natinda mais sikoyo tango navandi bongo nazo raisonner mais pourquoi Karine Mère Fashion na choupette na la choupette baponi ngai mpe natia na kati ya groupe na bango nazala kobule bongo tango na bule bongo nalobi seke bamoni ke nga nalobaka makambo ya Karine Mokonzi bazozwa nga mutu ya Karine Mokonzi ou bien bazozwa nga nazosala na YouTube nazolia na nkombo ya Karine Mokonzi wana eza makanisi mabe te mais ezali réalité mpo nga nakanisaka tous les deux makanisa malamu na ya mabe mpo nazwa solution alors tango nakanisaki bongo epesi nga solution nalobi bon sikoyo soki natindi mbongo soki natindi 100 euros bango nyonso bakoyeba natindi 100 euros soki natindi 50 euros bakoyeba natindi 50 euros eza nango problème te alors mais sikoyo bawana bazali vraiment même moral ndenge baza koloba entre temps mpe kote mosusu mpe nakanisa na site ya Karine Mokonzi chez Mokonzi bazobenga bato basadere alors tango bazobenga ngambala moko nazo imaginer déjà que likambu ekoko ya pourquoi parce que nga ndenge nalobi na bino nasala makambo ebele nga moko mais mutu nyonso o nazani na mokili oyo na problème nalobi bien mutu nyonso o nazani na problème ou bien alobaka za na nga na problème ou bien azoloba mabe na nga bokomona ezalaka deux choses eza likambo ya mbongo na likambo ya bolingo donc ya mwasi donc nga deja na defaka mbongo batu te naza na nyonga motu te mais likama mbongo elakisi mbongo ya ngai moko na pesi mutu na zwi nango problème mbongo ya nga moko na kabeli mutu na zwi nango problème ata na sombeli mutu voiture na kozwa nango problème donc mbongo na nga moko na pesa muke na pesa ebele na zwa nango problème ezala na kati ya famille na nga ezala na bato na tambolaka na bango ezala na bamukala donc nyonso ndenge moko
alors likambo mwasi mpe ndenge moko nazwaka basi ya bato te même nalingi mwasi aza voisin ya motu moko boye nakokozwa nango problème même natiki ex akomobimane na moto mosusu orien ngai bamonaka ndeke ngai motu nazoka zwa mpo bazwi mwasi onga nazobimane me bawana bazobimana mwasi to bazobimana ex moko boye ata makango ata nini bango nde moto basurveillaka nga bango bazokela nga zwa etanke naza na mwasi te to nakomi na mwasi mosusu donc nazwaka baproblème etali kaka mwasi na mbongo lokola naza nango na expérience na vie alors naboyaki sikoyo kotinda sikoyo kopesa mbongo na Karine Mokonzi même na bango moko o babengi Mère Fashion na la choupette alors lelo oyo namonaka nasalaki vraiment très bien ndenge napesaki mbongo te pote ezalaki matanga esalaki nga pasi mais ndenge napesaki te namonaka très bien parce que la choupette na Mère Fashion de Nantes bakoma susu ngambo moko te Mère Fashion azana batu na ye la choupette pe azana batu na ye alors soki natindaki makambo basolaka na cc ndenga pe nazana kati siko na nga nazala na kati entre temps na dépenser mbongo nanga lelo yo pe nakokozala na kati toujours pe naza sir naza na kati na masolo mi atemo babetaka na privé na bapapa FMI na bana membre na yebi peke naza na kati ya masolo Mère Fashion abetaka na batu na ye na yebi peke nazali na kati ya la choupette abetaka masolo na batu na yebi mais siko eloko bien na dépenser mbongo te na kabeli mutu mbongo kuna te na tiepe mbongo na eloko te pe nazwi mutu moko kuna te nalingi mutu moko kuna te bayebi pe mutu onga naza na ye sikoyo te d'avance naza homme seul alors oyo nyonso koya ya malamu na ya mabe en tout cas naza kuna te yango Karine Mokonzi ndenge aza wana eza nécessaire fo azalaka na compte ya banki na ye mpo na compte ya banki bato bakokotinda mbongo anonyme baza ebele nakanisa boyokaka bato ebele bazwaka mbongo batindelaka bango na bato même toyokaka na baglore olangi okoyoka alobi ke mama Kingandi aza kotindela nga mbongo na kombo boy mutu Kingandi aza kotindela nga na kombo boy elakisi azotinda ngo net anonyme bien sûr mutu wana ayebi kombo ke natindeli yo mbongo boy matie komba mutu mosusu eza neti anonyme alors eza pe na bato soki Karine Mokonzi asali compte na ye afungoli compte akokozwaka bambongo anonyme akokozwa mbongo ekokozwa ntango mosusu na kombo ya moto mosusu me ayebi moto atindi yango te mpo bato baza na posa ya kosalisa Karine Mokonzi baza ebele ndenge boyokaka ke bato mosusu babangaka kombo na bango etikala baza na raison baza na posa te ke etikala me bakanisaka mikolo koya bakolobela kombo na bango ndenge nini bakoloba oza kopesa kaka ba 100 euro ya pambala to oza kopesa ba 50 euro ya pambala to bakoloba ne nini ou bien bakoloba ne oza kopesa ba 10 000 euro mais famille na yo bazokufa nzala ayebi te ou bien babando kumisa ayebi te yango bato mingi tango batiendelaka motu mbongo bapesaka bato mbongo aza na posa ya kopesa motu mbongo kaka nde azwa kobanga makambo ekoyele na mikolo selon vie oyo avivra neti nga nabangaka lisusu te me nalingi pe te mbongo na nga moko ezwisanga baproblème mpo mbongo en tout cas na minute oyo naza mpenza na mbongo mpe ebele nazanga kutu baniongo me napesaka susu mbongo bipesela te loba mutu penza aza na souffrance neti na Afrique même na poto me napesaka bipesela te ata nalingi yo ndenge nini nakokopesa mbongo bipesela te nakoprefere nakufa natika mbongo yango d'avance naza mokongo biso bakongo tokufaka otiki bandako to otiki mbongo ebele ezali mabe te eza tradition na biso yango Karine Mokonzi fo azala na compte ya banki eza na facilité ya kosala yango mutu nyonso ayebi yango mpo avandaka na poto akosala yango azala na papier azala sans papier akoki kofungula compte mpo na kati ya poto tango oza sans papier oza kaka reconi ozalaka na mboka wana meme na récépissé okokofungula compte ya banki nasukisi awa botikala malamu e ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.